Banvula oyo ezali kobeta mikolo oyo na mboka na biso ezala awa na kati ya capitale Kinshasa soki ba précaution ezwami te ba risque ezali ebele po ba quartier ba commune na ba ville mingi ya mboka na biso pe ya ville ya Kinshasa ezali na risque makasi ya kobunga na kati ya cartographie ya mboka na biso na yango pona koluka ko prévenir pe kozwa ba précaution na ba danger oyo mvula ezali komema mikolo oyo premier ministre chef ya gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba akitaki na quelques membres ya gouvernement na terrain awa na ville ya Kinshasa pona kotala pe komona yemoko ndenge nini population congolaise mingi ya ville ya Kinshasa bakutani na ba inondation ya makasi suite ya bamvula oyo ezali kobeta mikolo oyo na ville ya Kinshasa abandaki descente na ye awa na Grand Monde na quartier Kingabwa wapi population oyo bavandaka pembeni ya fleuve Congo ya kosamba ezali te binomoko botala ndenge bandako oyo bafandaka edindi nyonso na kati ya fleuve Congo kokamwa. Premier ministre Sylvestre Ilunga oazalaki accompagné na quelques membres ya gouvernement bango moko bamonaki na misu na bango ndenge inondation ya bamvula oyo ebeti esali ba dégâts ya kokamwa awa na kati ya Grand Monde na quartier Kingabwa wapi kutu population mususu bakomi kolala na babwatu neti famille oyo bazali komona bazali na bango kutu kolamba na kati ya bwatu. Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba asukaki kaka na Grand Monde te na quartier Kingabwa akendaki pe na cité du fleuve esika bandaku ya kitoko etongama kuna pe risque eza makasi bandaku mingi ezala inondé po fleuve Congo est débordé et koti tina kati ya cité du fleuve binomoko botala ndenge bamai ekomi ti penepene ya ba split ya bandaku ya bato kutu bato mususu ba abandonné ba domicile na bango bakei koluka bisika mususu ya kovanda awa premier ministre azwaki ba précaution moko urgente pona kolobake esengeli surtout mingi bato oyo bazali kovanda na Grand Monde na quartier Kingabwa ba délocaliser bango ba lukela bango esika ya malamu ya kocha bango po oyo ye amoni ezali esika ya malongate oyo bato bakoki kofanda pona côté ya cité du fleuve alobaki esengeli basala le plus vite possible pona koluka ko stopper mai oyo ya fleuve Congo pona ko battre la bijou oyo esengeli basala le plus vite possible pona ko empêcher mai oyo ya fleuve Congo epusa na lesusu makasi. Félicitations nanu na premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba po yemoko azali koluka komona misu na misu problème oyo ezali kokomela population na ye.